Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ba fidèle ya FB International agence ya solo mbote na biso naza awa na maringa septande wa pesika agence FB International ezali toye ko fongola conteneur oyo ya mois ya novembre ndene esa bino mois ya novembre to fongola bongo na décembre avant ba fête toza conteneur msusu oyo ezo ya déjà to ko fongola yango avant ba fête biloko botina ki ba fête ba client ba kozala servi bien avant yango nazo pesa coup de chapeau et puis papa Fiston ba sende FB International agence ya solo agence ya sûr toza awa lelo toko fongola conteneur oyo bokomona ndeni toko banda yango na prière. L'homme de Dieu Zawana Toko Sambene, Bana Notre Père, Bana CFC, Bana Codef, ba client ya Fiston ba sende bino ba ye bondima fidélité pe bo pesa papa Fiston ba sende confiance na agence na ye merci pa na bino boko mona pe batne ba yoza biloko ba yebisinga jeep moko eza na kati ekokita deux jeep eza na kati ekokita eza ba musicien ba tchaki pe bilo na ba parti à Paris lelo ba koya kozwa ngo awa bande komsu pe ba uti poto baza na FB International na esibino FB International suka FB International agence ya solo sérieux o ezawa na kolobate bino mo bomo na ka ndenge biloko ezokita na tangi futa tokenda tomona ndenge nini biloko ezokita na FB International tomoni ba conteneur msupe suka na nzela ko tomona ba accident ba conteneur ekuela mais osepela ki nkolo ekoma na mama oyo malgré ba difficulté mais osepela ki okoma commission nzambe na kimia topamboli kombola topamboli papa Fiston pe FB mobima nzambe c'est vrai que il s'est sacrifié ya kozela conteneur ya kopusa même ba séjour mais na bonzambe na yo kolo sepela kité assister nango seulement biso tozala awa pour nsama na calendrier ya bonzambe na yo yawe nzamba bomo totiki conteneur ko fungwa mana yango entrepreneur kanisa ndeko nyonso achaki eloko na ye katikati na FB International pour que kolo famille to payer moko pourquoi pas ba relation et ko bénéficier na yango na moment oyo to pamboli conteneur tozo déclarer ko fungwa mana yango mutu moko na moko ozo eloko na ye apambola mana yango pe source eloko ebimeli ezala complètement béni na kombo na kolo Yesu Masia Nazareth kolo mutu moko ozo eloko awa na sielo kwa na kolo emelo passe ici à moi réunion ce qu'on a un conteneur et ça dépend de cette agence on a un numéro 1 qui nous a mis souka quand ça FB International chauffeur qui na conteneur ainsi qu'équipage ni malam kolo bazo ngabe na kinya c'est ma déchargement to sambelio na kombo kolo na biso Yesu Masia Nazareth oya za mo konspon bix na biso nde na kondima tolobi amen amen. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya simanda ko bafola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International
assure yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo OBFP International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence assure yango yo. FB International, agence assure yango yo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assure yango yo. FB International, agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrique, Europe, Amérique, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assure yango yo. FB International, agence assure yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo OBFP International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International, agence assure yango yo. FB International, agence assure yango yo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International, agence assure yango yo. FB International, agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB
International, agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Océania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobio na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Océania. Utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena ndenge nayebisaki bino FB International suka oza na France, oza na Paris, otinaka biloko wapi changer agence, changer na yo agence yaka na FB International pour chaque mois conteneur yaka kutu mois prochain netikaka 2 conteneurs kita awa pour na biloko ba fête na simino 2 fois te papa Fisto ba senda buka prix akakola déjà agence abana nzambe toza awa bandeko baze belé ya Zani msana moi papa na biso papa Alain alingo lobate ai ok oncle mais yo parce qu'il faut yambula nanu pe awa chaque mois tozalaka awa oncle yambula boni kimi ezali na ngombe lelo 2 jeep na kati ya conteneur yo moko tala kaka sans ye donc mobulu nani lisusu qu'est-ce que tu yako oui Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais sans y mobulu. Na mweto bande na prière nde Mungu na kolo aloba. Auti ko zalawa achelo boko. Akei atiki biso, atiki biso kaka na ngolu kaka ngolu e continuer na on continuer kaka. Musale ke nekitoko. Musale za ke nekitoko. Otia biloko. Décembre tozali za ko landana. Oza na confiance na biso. Wabi papa Fisto abuki ba prix. Abuki ba prix. Akakola déjà. Akakola déjà. Oza na confiance. Merci. Atoka ni sitio ego ya kaka. Yango ekiti. Kitoko to moi papa msope wana yepa uti France. Bonjour papa.
Oui, bonjour. Comment on a niveau ta caméra? Il y a un autre bout, pardon. Pardon? JP Fika. Ah, papa JP Fika. Na monyo awa, oyo ko zoape babilo na FB International. Non, biso to simbi musala côté kuna na Paris. Donc chaque ligne zananga ya kaka bino mo boyebi que délégation ezalaka pour accompagner que biloko ba client ekita. Biloko mo ke be baté do ngasoki. On attend plus Julien yé. Tamsou papa, pasteur Eric. Tous les qui n'aiment pas Fisso Bassin de number 1. Et puis Nicolas Koki, l'Inde de du mois retardé, je yanga zongi, ngana tigali pour la continuité ya musala, beaucoup plus nazali pour la sécurité na amélioration. Pour battre les biloko batini ebe batte quoi. Pour nyonso azana confiance atinda côté yo assurance ezali sécurité ezali. Bato ya ba province bazolé là bato Belgique bazolé là. Nos amis qui partout France Allemagne bela donc masoleza nango partout carré. Ah papa allez yo kimi papa allez. Donc tozali pour na service na bango. Merci. Sécurité assurée makambutu. Makambutu amélioration ce qui penda ngana zali sécurité na amélioration pour na badiloko quoi. OK. Merci beaucoup. Papa je dis pas outil mikili ya outil pari yé pour na conteneur oyo. Ngabe na ndobeta to na ke kuna pe pour na sécurité ya conteneur ya kuna mama mama na biso Nathalie Zeko na ebiko zana biso awa to kenda na loba mingi te na osepa au moins des blocs ezokita nde makambo nyonso ezokende bana notre père oyo bapesa confiance na FB International agence ya solo tala biloko ya CFC côté kuna biloko ya CFC ezokita côté kuna na tango serango bomona sécurité kitoko confiance au pesa FB International bon continuer na kopekisa te osali bien bon continuer FB International suka. Voilà, nous sommes tous à FB International des fois. Tamsunga lobana kisasa bondimate. Mutauti poto, ache kolina poto, ayeko zilon awa. Souma nambonda, mission F victime. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Boni. Calme. Déjà vous allez plein à stade, déjà makambo lobelezate, danger impact ya kosakanate yom tozen ami kili. Betano lisolo FB International. FB International fils FB International mingi boya ka koto. Po na chaki na jour moko après un mois 5 jours nego récupérer carton na yango wana. Et puis il y a les 5 cartons. Dans ma ça me souba ba carton na ba. FB International partout vous avez des colis na bino boya roti capot. Il y a du sérieux ici quoi. Donc du sérieux à avoir. Il faut pas fils FB Paris, Bruxelles, Hollande, Espagne, partout, Schengen Mobimba. Donc vous pas FB International fils. Donc il y a des amis qui le tambo mon agence à malonga to bi na luka FB International. Que le kuta ma BT FB azwa ngonga kuna zalati. Ngana tika koli na tika na identité nanga ngala ke na Angleterre. Donc ta place na ozwa. Ouais. Comprenez. Na tiki yango na bimi 5h na kezwa vol pour na ki Manchester City. Après 1 mois 5 jours résultat yango wana. Donc mingi olobezate o azana kolina o afandi sango na sa bakage pona que le système mikile système bakage yaka na va FB International ta ko voiture zo qui t'a partenaire sur le qui t'a donc il y a du sérieux là-bas quoi. Donc il faut avoir FB International fils Tokos on est ensemble. Et tout ko faut chakar na yo be te car si to bete des maso na déjà chip na ngozi wana kita maso déjà donc nenga zonga lobit maso za déjà kuna déjà Tokos à la prochaine quoi. Donc après mardi tout bandit tourner quoi Tokos bazuet. Voilà F victime on a fallu poupa ayoza kolini awa Jino liaki akeko cha kolina agence moko boye kolie bungi Jino liaki tale sika ochaba koli yangoyo FB International impact sa kosakanate kolina bango yango nata olana bango tina carnet ba okena carton na bango et ça moi bien ba musicien tous ceux qui na FB International avec réduction telaka ngamoko artiste da solo na zala awa pasteur de la foi zala ka fali poupa akoti makambo nanya kotika la tango yango ata ngone Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International.
Oh papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Shaba Asosa Ozamobimba. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango. Ben voilà, je pense que Omoni Jipango Uchuko Kita. Il y a Raphaël Margeni. Il y a Margeni. Ça ML. ML. Mercedes ML. Mercedes ML Uchuko Kita. Donc Kalate Zoki na musala kitoko FB International. Et ngaye singa FB International na ville ya Kalate. Il faut contacter Peggy Konde. Peggy Tangoute Peggy Konde. Et ça, on est en tout cas, plaisir à trop. Pour les FB International, agence Yassir, va vendre tout les AT. Il y a du sérieux. Au retiré sans problème. Au le Konao à l'état au retiré. Car monsieur tira na carte. Ah, qui t'a dit des cars. Première moi qui tire moi monsieur tikali dans quelques minutes. Mercedes quand Mercedes il est. Mercedes na Mercedes. Angaye. Voilà, Nathan qui fout à tout ça. On a le capable JP. Bah ici nga ville moko na Paris ou na place Sika to bandozwa. Bah kotika ba Koli na ville mo na Paris ya Sika. Na tena mo na papa papa na biso JP azawana il y a prononciation moi bien boyeka nga prononciation donc toujours élargir ka espace système ka ya robot toujours réagir ka toujours élargir ka espace tout monde ndeko après biso pression papa Fisto ba senda lobby ville ya Sika na Paris ezaka na Paris wana bondo zo ba Koli na biso mais ba karezana no na moi ba mibilo ba mission afali ezo kitaka ça va victime bilo ezo ya bilo ezo kita musale sa makitoko Fisto basende bati ko jeep eza na kati ya Nathan ede sozo monango jeep mo eza na kati kuna yango etikali pour que ekita susu quand des bleus kita we bana notre père vraiment félicitations musale sa ma na moni pa jeep koto yo ya ki pona kolandela Koli o pa jeep ndengeni pusano bwe po Nathan zo bien maman atalize ko ya yo ya mwana yebisa biso nanu ville moko na Paris wana faut ba non ville aza na parité oyo azali Peggy Mbuta Konde nga na bien ke Mbuta Konde bato nyonso baza na ba carton
baza na mituka baza na biloko nyonso mpona FB baluka Mbuta Konde numéro na téléphone ezali 07 69 91 41 78 ya ezali kuna na nini na ville na partenaire bato nyonso ya Poitiers bato nyonso ya La Rochelle soko za na eloko ko hésiter te La Rochelle na ba oya pemeni ya La Rochelle wana bato ya ville wana pene oza na eloko ko hésiter te oluki Mbuta Konde soko pesi carton mbala moko koli na yo e koma awa na FB zéro faute de agence assure ba biloko ya ba fête ezoya toza pona service na département de yo déjà na partenaire déjà de c'est bon département oyo on s'en fout donc on so mindondo partenaire kaka Mbuta Konde kuna avant d'ici masolo donga Mbuta JP na zolo ba pona Mbuta Konde boza na confiance au pesi mutu ko pesi carton au tindi colis express eloko nyoso boko sala e koma awa na FB international toza pona service na bino merci donc ba de on so partenaire bo contacter Mbuta Konde na numéro oyo wana tozo afficher pe numéro yango boko benga bozue botiki bakoli et koya sans problème ana Kinshasa bobengi papa fiston akopesa na numéro Mbuta Konde soki te ozi numéro Mbuta Konde Peggy Konde obengi pe de wa partenaire biloko ko bana notre père partenaire ba fanatique Arabi Mavinga erango yango agence assureuse nde yango FB international 2 fois T. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya nsima ndako bafonga bakoli na bino me na FBC papa e mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo. Ben voilà, bonjour papa. Bonjour Ndeko. Nous sommes à FB International. Et d'abord, salut na ebisio na tikala mona bilo aboete. Oh. Nazora mituka ba vitre panzana ba pembeni beba na siso bo filmer mutuko yo nyonso. Raisonner na papier zela na laksabino na papier bando kolele. Oh baza scotch baza sala na poto. Sala na poto. Tala yango eye ki boîte yo mona okende su wapi. Te OK place susté. Na okende place te papa na ngai donc ezoya na scotch bando kolele na poto FB International a komisi yango. Donc lingo cha biloko na ocha awa. Musika tena victoire Ozano Penia biloko nyonso. Venez ici, c'est les meilleurs. Et FB International, c'est les meilleurs. It's the best. Come here, you'll find a good service in the FBR International. Yeah, bandeko sko ba na France, o ba inotika biloko kuna yebisa ba mopena. En tout cas, bandeko boza na France, boza na Paris, boza na Toulouse, koto nde bien. Omone loko komaka boye makelele te. Oyebike ba pesinga soda. Yo so mon agence na peso soda ke na mutuka. Tina pale. Tracasserie na nzela kutuko kipe na yote. Donc FB International c'est les meilleurs. Kitoko matano na ka ba mo ndengo zo mataka. Ayego benda car na ina agence na esibino assurance kitoko makamunyo so kitoko pepele tala ndenge mutu kezo kenda wana zozonga marche arrière mutu kezo kenda kitoko na biloko ne nyonso na kati ndenga chaki yango mutako simba zate FB International suka
La FB International sérieux en donné c'est nous des fois artiste à F victime bango tout makambo zende koto tala yeyo babitango fort mutamakambo ndeni ouais kitoko trop kitoko pena uti kozonga kalate si tozonga kalate après tourner à Europe après tourner à Amérique bon donc après Stade des Martyrs après Stade des Martyrs si tu as une mission il faut dans ça la mission c'est un fort il y a un plan donc il y a une agence assire des fois FB coup de chapeau en tout cas merci vraiment parce que ndé tout chaki ba carton ndé pene komi kitoko trop donc merci naé ba warrior aussi ba nini agence César ba warrior na yebisa bango en tout cas ba contacter FB en tout cas agence assire donc vraiment ponctuel. C'est la première fois. Bon na FB déjà pour première fois parce que na yoka ipeli solo nango na 2020 ans to yaki na chaki babilo trop et pas ya mutunanga dézola mais après bat ba web sangande ni le roi ozana ville les belles donc au moins na ba carré oya zo ba carton na tout ba congolais on a kata chambre ali bon nandenge pe komaki avant biso kutu zalaki te bilo c'est komaki déjà kitoko trop mais bi OK déjà chaud makambo si donc na OK chaud parce que yebi kaka boulot studio des fois parce que bientôt faut battre batfua bina wana oratagate des fois te batfua bina andenga liboma bon si merci babi tango fort de tikio FB mbota trop yemoko donc bourgeois FB na pesi mbota trop gambote fiston kitoko trop taba carton ya wana donc azoke na iba koli na iso kare tondi na bakoli tango fort akangisi makambo tour ami kili abeta ya ofelete merci à trop FB International biso tozokoba musana na biso na tanki futa tole FB International na lobaki tozaba mission F victime donc après Stade des Martyrs commentaire exact pour ezaki suka lelo toza na FB International oye ko récupérer ba politique na miki yango koli yango il faut banda bien après poto et quand ba koli toza après miki Stade des Martyrs toza ba koli toza na France mais botiki ba koli na France bokena na Angleterre na bana obanga na ebeka ki bo c'est tiré combattre mais yango yo mais ko zo koli na ngai donc pepele ya masananga babi magema yangona ya madova carton ma munene na ebité donc bana carte ba ya sepela nani tocho zana nani e bate Schumann na mbona abiye atika ba koli aki Angleterre pour vous na ndule côté kuna donc yango yo preuve yango donc FB International donc tokos pepele bana mikile F victime basepeli bandimi FB International c'est qui a ressemblé ça te pepele ya trop on sait pas tant au bac ça tokos toujours tokos voilà de la part de DiCaprio fallait poupa ba mission basé na mikili bazo sala pesa na sans problème ida wena etu Priscille Pembele Niki Pembele Graki Herbach na yo plan Graki yo tembeti carton na okotela yango vedi bato babuka Stade des Martyrs bango ya su colline ya kokende akotsa na car bongo yo ozela nini aketsa na car amata na ye et ça moi bien agence à solonde yango yo FB International suka boke mikili depuis qui passe à mikili seigneur Lunimbu erango bocha bakoli na fiston Lunimbu bocha bakoli na FB International pour agence à solo nde yango na tanki fota musala kitoko ben tozaka awa toko sa musala FB International nde na lobaki musala kitoko tala car mususu yango bako kitisa ezali na deka mususu yango ezokita merco ya pia ya kitoko nazo rappeler que na partenaire kuna muto asira za wana agence FB International fourni ba porte na on partenaire yo muto za kuna contacter papa Peggy Konde za kuna donc so tiki ba koli et sans problème bande konyo so partenaire ba congolais ba nani otinda blo na Kinshasa contacter papa Peggy Konde na 07 69 97 14 178
awa mutu kezo kita oza mutu kanga partenaire peut-être yaka te contacter ka papa Konde te ekoya kitoko topo bengi papa Fisto Basende apesi yo mbamo ba orientation otiki biloko eye sans problème tranquille poser likam na moto te ndenge to lobaka kare kita kala te elona na tanki futa mutu ke avancer moi antique na biso yaka papa o moi antique na biso to tanga na yaka nanu mutu kano ekita ye na ko soinsa ye po totanga na moi antique na bino boye ko zakara ngo bakota nka tala chef yana mais lobanda mutolobela natangi futa o moi antique na biso totanga na ye totanga na ye onke umérité omoni agence ndai normal kitoko umérité seke batindaka tindaka awa batindaka kaka ouais nayebisi bino bilono ekomi ya babanga caméra ngoli kamni FB international nayebisi bino des fois te kare kitakala te lona na tagi futa tolanda image mais bana ya enga yeske na lobi yango bien partenaire to partenaire yo mto yebi koto zawana contacter papa Peggy Konde to po beng pa Fisto Basende pesio ba adresse nyoso complet kitoko biloko no ekoma kitasa kaka boy tala misa falinde ba sepeli Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndako bafola bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International merci na bino nyonso bozola na biso musala to bandaki kitoko tozo sukisa yango pe kitoko FB International agence à solo agence assure agence mo sérieuse merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi na prière oyo bonde la rapona agence oyo to bandaki musala kitoko na kimia incident moko te accident moko te nyonso eleki tranquille poser likam na moto te ndenge moko alobaka na pesi merci na papa Fiston Basende na agence FB International nyonso oyo à Paris na oyo awa wana kanti mama Nathalie Zeko Julien Basende pasteur Eric Tati Bayo papa JP kutu tozani awa ye kutu tozani awa merci na biso nyonso le 27 oyo tozokanga conteneur mususu yo oyo fotinda biloko yo oyo fotinda ba carton to fotinda ka contacter FB Basende le 27 tozo déjà kokanga conteneur mususu po ekoma ana mois de janvier oyo ya décembre et ya de ananzela de kalate na mois de décembre tokozala awa to fongoli conteneur mususu merci na tangi futa zesi mabilili merci na bana notre père merci na équipage nyonso oyo ya FB International ngana bino tokuta mbala sima FB International suka mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV